ngai naza mama leki ya Wilfried propre ngai naza mama leki ya Wilfried mama oyo bozoloba ke aza mama na ye te wana Aimé aza mama ya Wilfried propre mama wana obozomona azoloba na bareseau sociaux nde bozosona wana epe bien eke bozabokabola na biso mawa te bozomona bamikro kala bango micro batozoswana ntango bino bale bozoswana bokozwela yango solution moko te bozoyoka bozoswana pourquoi koswana mama zela Magali Kongolo oza journaliste munene oyebani na mboka batutu bayebi mokili mobima bayebi Magali Kongolo oza na ba œuvre belo sala oui oza touché na likambo ezoleka c'est pas grave boyo kapé muninga mati siko ya loba ornela oza journaliste osala makambo pasepelaka na yo bo se maîtriser boyoka muninga amati siko aza mamalegi ya mwana oyo akufi bozo comprendre toyebi eza pasi ezo sala bino bo discuter boye bo kene musika te parce que boza ba famille boza bandeko bosala musala moko lobi bo kutala lobi bo solola bo bafoué musala na bino te bo pesa musala no valer po bato pe ba otala bino batala bino ba respecter bino to ba mona bino bo simbi ba micro voilà ka mama leki apesa biso likambo ya mateli awa to solane malembe Magali Kongola zui message azui parole on est lozi parole to leki na biso malembe bandeko na ngai toza libota to ko ba no sona ka bote ba mona ka biso na biso ba femme ba journaliste to sona c'est ridicule mama leki loba tozoko ngako naza nanga de passage na vandi nazo balolaka telefone de la kuti bandeko basi bazoswana te o mama wana aza mama na ete boye na boye non c'est faux Aimé Mukanda aza mama ya Wilfried propre maman aboti Wilfried ye wana obina bozomona zolo ba réseaux sociaux bazo poser ba question de ye wana za grande sœur nanga nde tozolo bana bino benga naza déjà naza na kitambo place matanga eza biso za na matanga donc kofinga na sepende te pourquoi bozo finga na pona ebibino bosala ka musana na bien de papa otoloba soki eza ke boza na posa na biso mawa ya kofinga na bien te vous voyez oui papa oui tuna na biso za boye merci na nzamba pambola ndenge pe oye ko éclaircir biso o biso pe toyeba ni programme matanga toyeba ni makambute s'abonner na compte nango komelanga po ngana zoka pe ba information mso epa na yo s'abonner na compte o komelanga tinela pe numéro privé po ngai pe na landela makambu soki pe ko senga nga pe na pesa pe moi lisunge na ndenge na ngai ya fondation na ngai molobele ba mama fondation na nga pe ya ko rendre visite na mama matanga komelanga na privé po otinela nga numéro déjà on s'abonner déjà na compte non on a s'abonné merci pour la pambola yo otinela nga numéro po te toye ba makambu ndenge zo ken évolution fondation pe ya ko pesa moi lobo na lobi boye mama leki Wilfried akufi liwa moko oyo tilelo ni ba congolais toyeba te po azalaki mwana na bino tango azalaki na famille tango aye na mokili akomi mwana ya ba congolais nyonso akomi yaya ya ba congolais akomi leki ya ba congolais akomi camarade ya ba congolais akomi tata ya ba congolais eza bongo oyo biso ba congolais toza libanda na mboka tozoyeba te ndenge Wilfried akufi toyoki kala ba information ke no akufaki mama bino famille boke se retrouver azadi na cinquantenaire selon biso na poto awa soki likamba boye komi ndete komaka na poto mutu liboso basimbaka suspect liboso ezali o babengaka copain mutu oyo aza lokola camarade na ye na relation ne leta simbaka no mutu liboso asimbaka pe telefone na ye po ayeba appel asuka basololaki rendez-vous ya suka bazalaki nango po te leta zwa makasi azwa accès osala ba contrôle na ye asala ba investigation na ye mais pendant que Wilfried akufi tilelo bo pesi biso nanu ba congolais compte rendite enquête nini bobandi est-ce que téléphone à mobile eza saisi na maboko à l'état est-ce que bozwi mo ba fuite moko boye déjà o ezo senga est-ce que bo saisir déjà ba avocat parce que bo toka ki bolobi ke Israël Mutombo apesa bino ba avocat na ye soki message eza ya koyebisa na diaspora za ndeko na bino toza ba congolais biso nyonso soki ke diaspora pa kota tata mwa loboko pona ba avocat
toko les malades diaspora les malades pour nous soutenir ah likamamo no photo mon clair il faut te soutenir bango même na ba avocat mais quand on côté li sabiso na mituna makambo nyonso na lobby fongo la biso piste to comprendre place ni tozo ken non merci pour la parole problème est que pour nos avocat écoute les longs de avocat bayaki makambo Wilfried Mandé eza dans maboko ya l'état bazolandelango foto luka toyeba Wilfried akufi na nini peut-être tolobi accident biso tokomaka bafamille ekomaki ti place balobi asalaki accident bavérifiaki butu wana balobi accident ata moko te esalamaki de jour wana accident ata moko te esalamaki bankomona bandeko mosusu nde bazolobaki biso ezalaki sur place ti événement esalamaki c'est faux et archi faux po biso batokomaki sur place base renseigner butu wana accident moko te esalamaki donc c'est ça makambo Wilfried baolandelango aza mwana biso azalaki mpe nde kaka lobi papa akomaki ya bato nyonso mwana azalaka ye moko na kasa ya libongo da ntango abimaka seka akomaka ya bato nyonso donc makambo Wilfried balalisi yango te azalaki mutu abanda kovivre mpe na bato ma telefone ya Wilfried eza te eloko oyo tokutaki eza kaka bilamba ya Wilfried alataki na nzoto bomonaki nde grand tiere alakisaki eza ya kokatana periki na ye ezalaki mapapa na ye ezalaki eloko kaka oyo tomoni te ezaka saki na ye abimaki nango na telefone na ye nde eza nango eza te kutu telefone nanu tobandaki komona moto abandaki kosalela yango nanu mais on dirait akati azosalela yango te donc telefone on dirait eza na maboko ya oui on dirait eza maboko ya motu po ntango akufaki butu wana les dimanche plutôt les samedi kutu wana dimanche téléphone de bandeko kofonctionner nango Maleki pardon nokoliata olobela maman na poser maman Leki question Maman Leki na poser question baza pe mibale ba reposer ba question wana Magali Kongolo journaliste oyebi otalaka ye na mama Ornella Magali Kongolo collègue Maman Leki na poser question boye est-ce que le jour où Wilfried alongwaki na ndako parce que sa maman alobaki na interview alobi que azala auté ko sala examen na IEC azongi ndako bavandi pe babimi est-ce que Wilfried atikela maman ta kombo ya mutu moko te bato parmi bato babengaki ye atangelaki maman ta kombo mutu moko te ou soit oyebisa maman te parce que ça arrive aussi aux enfants oyebisi maman place okende te exactement mais oyebisi maman oyebisa ta ndeko na moko kombo ya bato babengi yo eza te mutu moko te na famille na bino ke eza mo abenga kata moko sola na to abenga ke moma tuni ozana nani boza ta komba mutu moko te jusqu'à présent vraiment non problème est que koko c'est ça mabe problème est que Wilfried tango to ça l'examen na ye nde bakutana kana grand sœur na nzela quand des grands sœurs expliquaki bino wana eza que atangaki kombo ya camarade te alaki kaka maman na ye kaka non eza na camarade moko abengi ngai maman nenda yebise que non ne traîne pas d'accord andimde mwana kendaki donc atangelaki maman na ye kombo ya camarade yango tayebisi maman ne kaka bongo nandenga kutana na grande sœur pe atangela grande sœur kombo mutu te atangelaki ye kombo ya mutu te yebisi kaka maman na ye que non azoya camarade moko abengi ye nde maman na yebise que non ça va problème te mais ne traîne pas parce que qui bonde nde Wilfried abimaki pourtant on dit que c'est l'examen azalaki na pantalon na ye atango aye asechange nde alataki bilamba oyo akufelaki nango o bomoni wana nini babenga yango nini basoki basalopete wana Maman Leki Mimichou toyoki na interview moko il y a une fille asali na audio je sais pas sur la mataki na live ça c'est audio alobi boye ye pour comment on bimaki abi ya yebi makambo c'est juste que Wilfried herba bengi ya bima Wilfried aleka ke pa na azwa perruque azwa ki perruque et puis akei est-ce que jour azo bima zaki na perruque to zaki soki polele parce que ceux qui ont na perruque il faut remonter jusqu'à la copine dans la place azwa ki perruque parce que azwa ki perruque avec na perruque la cause perruque pas camarade et puis abimi akei est-ce que jour abima zaki na perruque to zaki na soki na maboko comme d'habitude. Bon, problème est que Kobima na ye, pour on a la place mon grand tiers azaki tambo,
nga naza na commune mosusu kobima na ye nde abimaki nayebi nde te soki abimaki na perki na mutu obi abimaki mutu polele obi akende kozwa peri ya pa camarade ça je ne sais pas wana nde nayebi te nakoki koya koloba n'importe quoi te bena loba lokuta moko be non wana nde nayebi te mpo nazalaka place moko na bango te vous voyez nazalaka place moko na bango te donc oyo biso toyoki ntango biso tokomaki quand des grands sœurs azopesa explication ndi moto ya moto ayaki ainsi de suite nde biso toyokaki na nde toyoka mpe kaka bato bazoloba oyo azoloba boye bao bazoloba makambo ekobima ebele ebele oyo tozoyoka kaka nde yango wana oyo tozoyoka kaka nde yango wana donc c'est ça. Ok. Magali Kongolo, en attendant de réfléchir, mituna, journaliste et amis balé, on est là, font la micro, sur la mutuna rotuna, tozo kendeka moko, tozo kabola, nimba question, boza ba pandisa, ngogo tuna ba question tout avancer. On est là, font la micro. On est là, font la micro. Magali Kongolo, soza la question, on avance tonton Lianza, papa le molobe la maman. En fait, ngana loba, ngana kuranga ou meba live team. J'allais dire c'est ça bon akita. Au moni, muta koufi. Faut respecter mémoire ya muta koufi. Voilà. Balobi muta koufi, azara ma bête, azara torte, muta koufi azara na raison. Pourquoi azara na raison? Parce que muta kote la ye azate. Azate. Muta kwa kolobela yaza muto yebi makambo elekaki na butu akufa kaka Wilfried waki na sama belle. Mais pour le respect de son enfant, pour le respect de sa mémoire, attendez biso soto oloba na ba kwento oloba azaki mwana mabe azaki na ba vitesse oui biso tout auto ça fait na ba vitesse na vie. Voilà. Ouais. Bande ko na biso mususu baso ba matina live ba oloba ba bela maboma po bazaki na ba vitesse na vie. Tokutana bato fa tokutana bango te monde à TV za bongo tu as 1000 personnes qui viennent te côtoyer tout le jour dans basala et surtout so batana longune monde en a partout au kolemba bato tu sais pas mbongo na nyokolia oyebi ma na nyokomela te oyebi na na bengo na téléphone te. Maman ya Wilfried, il suffit de regarder le visage de la maman. Ba oyebi sorte so ka maman na te bobi maman mwana na kufi. Sota la Wilfried. Nga avant Wilfried a koufa, Dieu m'attend parler na sika yebeti. Na yo yeba ye a koufi. Et ça me fait mal étant que mère. Moi j'ai un enfant. Moi mon enfant a 6 ans. Ça me fait mal étant que mère. Comment la moi si moi a koufa c'est qui moi na ya mukie. Ça blesse. Oui. Ça blesse. Maman Wilfried a le bac on a mission semaine na monokota bina bota bana mi balé. Ya mobali na ya mwasi. Voilà, baza bon pe mi balé kanda lobby. Oui. Baza galvani na Wilfried. Alobi o moi ça qui est na o ya mobali. Papa na ya kufa na âge mukie. Yé pas kufi na âge mukie ezo blessé maman wana. On ça la médium. Excusez-moi pour la bande de ko ba comprendre quitter parce que moi qui a noko liandi. Na moi ba bazo comme commentaire, o magala comprendre. Na ça na besoin de comprendre mutalibo mate bo excusez-moi. Nana besoin de comprendre mutalibo mate. Et loko yo to benga yango drame o eleki na mboka na RDC. Et les capé déjà en France. Boyebi histoire neti ya Wilfried Boué. Et les cas déjà en France. Je crois ceux qui ba français bazawa ou ba résident français bazawa ba koloba likambo yo. Et les cas entre son abosani ville, les cas entre na Marseille. Je crois entre Marseille ou bien ville Morobo et Kaka en France. Et les cas na télé et tout. Moi Simoko abima nanda kunae. Bon, selon nenge mobile ne qui ko expliquer. Ne mobile ne ko expliquer le bike ya zalaki ta kendeki musala et puis moi ça bimaki et tango azozo ngaboe aye kokuta moi ça zate et tout abandi ko luka moi si tina nenga kendaki na la police ya ke ko signaler police et police a telemi police abandi banquette et tout ça bobi ke yaki ko suka ndenge nini tango babandi ko lobela ngona ba télé ba influenceurs français ba influenceuses françaises ba bandi ko loba ba journalistes ba chroniqueurs tous les journaux ba bandi ko lobela makambango et ça là qui est alerté peuple français et malamoko yaki ko sala ndenge nini tango makamoni bandi ko loba
bobi kaka ba mindele nde bazalaka ba bandi ba enquête makasi babandi ko matcha ba drone babandi o matcha ba hélico babandi tout bazamba wana nyonso ya ville na bango mbila bandi ko kota bandi ko sala musala na ye kuna likolo biloko zo tambola na se biloko zo tambola partout bobi kaka mundele nde asala makambo mundele so azo sala bakamna ya sala ba enquête na asala ngo black te tchaka vraiment nyonso ezalaka vraiment marche donc babandaka ko tambola bambila bakoti police akoti bambila o banani na bosani komona bango ba unité pezaka pe belé na bakamongo ya ba armée wana bakota na bazamba bakota ba nini omona o tala na télévision mona vraiment que o eza guerre to ba olukaka mutu wanda olukaka mutu bando olukaka mutu yango wana ba français nzambe apambolaka bango po omoni ba français basalelaka vraiment devise na bango baloba liberté égalité fraternité pona nini mwana mwasi akufaka azalaka poso mwindu lokola ngai peut-être so azalaka poso pembe toloba basali babiloko wana nyonso batie ba fox en jeu po aza poso pembe mayaki poso mwindu aki poso mwindu mazaki na nationalité française mobali pa azalaki poso mwindu mazaki na nationalité française bakota baluka boyebi ke makambo wana ezwa mwa temps après na suka tango basali banquête na bango basali banquête na bango oyebi baye ko bambila baye ko découvrir nini ke baye ki komona corps oui bamonaka corps bamoni corps et puis ta bakoti basali ba autopsie basali banquête na bango tout baye ko comprendre ke mobali muta betaka ye wana eleka awa na France bato bazaka na France bayebi likambo yo elekaka awa na France baye kolanda mobali abetaka ye mobali abetaka ye pona nini wana na obeta lisolo ya Wilfried te na obeta lisolo salama awa na France bato balanda yango bayebi yango nabosani nde année ekozalata ba 2023 entre 2023 2024 so na bosante entre tout banano na 2022 2023 2024 na tous les 3 années wana eza na année moko salama mais nazo maîtriser sous te poza histoire akala mais na yebi histoire on net olandango batunyo so bayebi yango et puis skotan baye ba moni corps wana oui na landa yango pe na TikTok ah oui bon bakata on batango pe na TikTok mais surtout on otala ngona ba télé ah wana France on otala ngona télé et puis dans sikoyo baye ko découvrir mbila ye ko découvrir que mobali mutabeta kaye mobali abeta kaye pona nini mobali na ye aza maître et puis balobi da fi tango yaki azaki neloko mona kingo balatisaki ye et koki kozala mobali na ye na cadre zuwa abetaki ye et andimaki te ke kokoma boye et comme makambu ya liwa azwi la fille atie na moto abwaki na liboso ya cinquantenaire Mama diva okomona ba version ekobima tozaka abatu baomata ekoki kozala bongo mobali na betaki mpona zuwa alatisi eloko wana na kupo abouge na moto te asansale te akoma na etina cinquantenaire abwaki na cinquantenaire et puis azongi na ye etikali wana bato bakomoganga ye babwaki mutu ekoki kozala possible mama diva mpona nga na moni bongo na cinquantenaire yango wana bo expliquer biso wana ki na cinquantenaire yango wana makamango esalamaki erni batrouvaki liwa mwana erni la japonaise balobi ezalaki ba 23h vers minuit place wana ezalaka molili mama diva voilà tozongi na mwa moke na lisolo ya Wilfried lisolo o na bandai ko beta o elekama o esalama na Versailles ezo kende après préparé na lisolo ya Wilfried lisolo na beta na Versailles ezaki ke mwana mwasi moko azalaki na 23 ans 23 ou 25 alaka camerounaise et tout avec kolinga mobali moko boye papa moko boye papa na ko na ba 56 ou 57 son sanité et papa wana mutazula ka endako eki ko sala ke ye aiki okutana jeune ya génération na ye ba eko lingana
papa wana aya abomai na ndako na betaki lisolo bato bazalaki na débit na malgré na silisaki yango te papa na yaki koboma ye ndenge nini aya alata noir atie cagoule atie masque et tout alati bagan akoti bagan wana alati yango pour que inviter pour que inviter les apprenti et tout voilà pour bazwa yango te mais yaki ko salama tanga bomi mwasi akoti na ndaku na spikaki da ba détail bato ba yebi lisolo ngo tanga tubi bambeli kobima na ya bimi azeli pe mutafongoli parking et tout voilà parking à sous-sol abimi akei parce que tango et sali entre 2 semaines ou 3 semaines voisin bazo yeba te ke fio azalaka mo makelele asalaka mo ba obika ba film su bazaka so na immeuble asala mo ba animation na et tout akoyana ba voisin ko seka et tout ba voisin bakanga pe loko wana na mutu mais tout le monde a gagné on est une journée boy azo sa mo ba makele mo ba ambiance et tout mais nini ça fait 2 semaines 3 semaines déjà azo bimate le côté ba bete ba porte bouche raté et puis comme moi odeur mo boya ko pola na kati ya immeuble hein moi odeur mo ma be comme ko tinda et tout comme il continue à moderne mourir au pola et tout voilà après ba voisin ba ko benga police ba bengi police aye la police ninga zalaga aye na force na ba buki porte ba koti ne police tanga koti a buki ba buki na ba ko kota sikoyo ke makila ese tanga kana ngwe kauka mais ça est bon ba trace kra ninga zalaga moni ata makila kauki melwa ba pangusi yango te et puis ba makila ya moto eza makila ya poisson te ke esalika bo apo elimwe mbala monte makila ya moto yaka makila moto eza makila moto donc eko tikala kaka eko laksaka ke non moto yo ba bomaki na makila police tangwaye police wika police soka kiti ndeti en France na Europe na Europe mobima soka kiti bongo aye bongo ndeta makama bongo asoka ba photo papa filmer et tout les police abandi contrôler tant police ayaki nanu tant à côté mon makila bongo ba bengi sur renfort mususu renfort pour ba police ba ebele tout ba service na bango nyonso ba koti ba sali ba enquête na papa kan ba photo ba zu ba vidéo et puis ba keiti na frigo na ni na congélateur kuna ba fongoli ne ba kokuta saki moko boye o ba tsaki déjà kuna na katia frigo ba ko bimisa yango mundele lokola tikala ka mundele bazuka accord wana bakena yango kaka accord wana o police azwaki bake basali ba enquête na bango basali ba enquête kana accord boyi basala indeni bazwa papa wana ndengeni bazonga na ba video ya aveni pour neto zakana ba venir wana poto wawa ba réel na biso ndenge za boy ezaka ba caméra nango ba caméra wana ezaka ba caméra ya mairie mais police pia zaka pe na contrôle ya ba caméra wana omona ke za caméra mais police alandela rapango ba eko zonga siko na ba caméra ya réel ba eko mona siko na 5 heures ezaki na mutuka moko boye eyaki tina ndenge telemaki na entrée ya parking wana ya sous-sol tina ndenge ando sa manœuvre po mutu abima caméra ezwaki tina ndenge kotaki caméra sa nini emonaki si koti na immeuble si mutu akoti na immeuble ba caméra siko ya immeuble ezwaki déjà mutu akoti na immeuble Lesko babandi ko landela bobika mundele otikaka mundele siko bandi ko landela ayeba sikoyo voiture oyo ekotaki na air oyo ezalaki nani bazume matricule
basali bazwi marque ya voiture bandi kotala kolandela bazwa temps na bango ya kolandela. Même si mutatambolaki na mutuka wana ezalaki non identifié, ezalaki na mikanda te, ezalaki na eloko moko te, mais bango bako identifier yango kaka bakomona ne bayi ko découvrir ke ezalaki na mutu moko boya bande kotambuza mutuka wana malgré alataki banini wana, malgré mibombaki, malgré tout bayi ko détecter papa wana, bayi ko landela ye bakanga ye abima ino en France te azalaki na France mais bakangaki ye et puis là bakanga ye basambisa ye apesa ba raison na ye ndeka bapesa ba raison et tout voilà. Siko na histoire ya Wilfried, tozongi na histoire ya Wilfried mwana mwasi azoloba est-ce que koyi kozala mobali na ye te abetaki ye po mobali aza maître, aza boxer, akoma pe na ba compte na ye champion do aza mutu ya makofi. Sikoyo liwa ya Wilfried ezape moi moke flou quoi, hein? eza clarté, eza moi flou. Siko na moi flou wana ndenge mwana mwasi auti koloba tozongisa ye nanu avant to continuer na analyse. Tozongisa ye nanu po azoloba alobaki makambo moko boye oyo ekoki ko révolter communauté po batelema balandela vraiment makambo makasi toleka non li parce que ekama amina quand le pro mobali na ye aza maître et puis balobi da fi tango yaki azaki neloko mona kingo balatisaki ye ekoki kozala mobali na ye na cadre zuwa abetaki ye et andimaki te ke kokoma boye et comme makambo ya liwa azwi la fille atie na moto abwaki na liboso ya cinquantenaire. Mama diva okomona bave bolandi selon ndeko na biso ya mwasi oyo azopesa bon eza opinion na eza version oyo azopesa lango selon opinion selon makanisi na ye po na ye alobi ekoki kozala mobali muta betaki mwasi na ye na kanda na zuwa. Bon côté mosusu na biso batovanda awa na France to repesa raison po awa na France makambo ebele ya boye salama na lisolo na uti ko betela bino na uti ko betela bino avant na bandozongisa bazaywa na nzela na uti ko betela no lisolo mo salama na Marseille seni wane salama mobali aboma mwasi na ye mobali aboma mwasi ni na kobeta mobali abima ake musala mwasi azongela ex na ye babanda ko bima na ex na ye mobali ayoka yango mobali amena ba enquête amona mama oui c'est vrai mwasi nanga zonga na ex na ye les jours mususu ezalaki ke mobali ake musala asali lokola lobika ake musala makende musala te ayi kozonga azongeli mwasi na ndako abeta mwasi tia boma mwasi tanga bomi mwasi kaka ye muta liboso akenda na polisi ake koyesa polisi ke mikolo ebele mwasi nanga azomona na te ayesi polisi esa nini efongola bankete ezongi pe na famille ebisi pe famille ya mwasi ke mwasi na ye azomona na te. Tango polisi abandaki bankete tango polisi amatisi badron tango amatisi baeliko amatisi nyonso abimisi ba service nyonso ne babimisaka en tout cas yango mona nga nasepela na ba français nasepela na ba français basala likambo te ke oza poso pembe oza poso mwindu non bato bayebi histoire esalama na Marseille mona mwasi wana azalaki mwindu mobali nazalaki pe mwindu ex ni wana pe mwindu mais tango likambo wana esalama ba français ba disposa makambo tout en marche ba service na bango tout police ezalaki na nzela ba unité na bango wana nyonso ezalaki na likolo ba eliko ezotambola ba drone etambola na sebo police azotambola ba tout bazotambola ba service na bango tout ezalaki na nzela tango bayaki ko découvrir corps ya mwana mwasi wana
tango bakei basali ba investigation na bango wana ya médecine et tout ba eko découvrir que mwasi wana mobali mutabomaki ye abomaki pe na nini na kobeta po mundele akoyeba soki obomaki mutu na kobeta mundele akoyeba ke babomi mutu na kobeta soki mutu babomaki ye babetaki eloko akoyeba ke babetaki eloko to soki o batselaki mo eloko ameli akufi akoyeba o bakangaki ni ba etrangaki tout bakoyeba mundele akoyeba mundele sikoyo aye komona ke mobali mutabomaki mwasi na ye taba yo kanga mobali ndi mobali aye kundima ke ye mutabomaki mwasi parce que mwasi akomaki ko tromper donc yango wana tangu ndeko azoloba na lisolo ya Wilfried ekoki wana il faut pas qu'on confirmer que ça vrai car ndenge ndeko alobi mais ekoki na ekoki pe kozala mobali ayebi pe soki ya liwa ya mwasi. Est-ce que soki ke mobali ayebi liwa ya mwasi, est-ce que akokima to akoki pe kotikala kozela pe tiba kunda mwasi? Po oye salama na France mobali akima te. Mobali yemo mzake nana me kutu koyebisa police ke police afongola banquette. Mobali akima te. Mais est-ce que yango pe kozongela te na masolo ya Wilfried? Et ça ka ba question oyo tozo tambusa mwa mayele pona elobele ya mwana mwasi oyo alobe kozala pe mobali mutabeta ke na zuwa. Po Wilfried oyo kotala azalaki mwana mwasi mo kitoko. Malgré mwana muki azalaki pe mwana mwasi kitoko. Mobali pe azape kaka génération na bango moi jeune et tout bon voilà ba koza be karata ba voilà ba 8 ans ba blomo bongo si je me trompe pas ba 10 ans ba 9 ans ba blomo bongo. Mais sikoyo ye aza boxer aza mutabeta kama kofi mwasi azalaka faible mwasi il suffit kozaka likofo bete na se ya libele boye akufa mwasi okoza ta mbata ya pamba obeti pa mwasi akufa mwasi okotindike ta par force otindike ba akufa mwasi aza pete yango wana ngana lobaka na bana mibali mwasi ayoka na obeta te mwasi jamais koyoko na obeta mwasi azalwa mwana babeta ka ete yango moni mundela loba babeta mwana te mwana balobaka na ye. C'est pareil que le femme basi soza na likambu loba na ye me kobeta ete otena beta pa oyoka ngate mobalo abeta ka mwasi tango zo beta mwasi ezake olinga mwasi wana to akala poso bomae pour mwasi babeta ka ete vandisa ye lobela ye siko na lisolo ya Wilfried mobali aza boxer est-ce que bamoni pe Wilfried na butu na cinquantenaire nani ayaki na cinquantenaire makambo oyo so esalamaki na France na minute ya kotanga oyo tookende oyo na minute oyo tookende oyo balinga bamona mutabomiye balinga bayeba na place azalaki na butu wana po mobala aza boxer Wilfried akomaki déjà koyebana et puis na beauté oyo aza nango peut-être batu bakome pe kotia déjà misu po na yebi de bana mibali tozalaka surtout soki mutu ayebani akomaka mwana mwasi so ayebani akomaka na bato ebele pembe na ye même so tel ba raison na ye bana mibali bakomaka ko déranger ebele so ayebani aza pe kitoko yango wana bana mibali
il faut bosala bokebi na mwasi soka yebani bofanda na bino kimia kokanisa te ke soko boye to ye na réseaux sociaux nde elakisi ke obebisele makambo mibali ba olinge tete ba olinga ye po panda ke yo zana ye yeba ke mibali misu batiake misu boye barango akobo ya yope kutake kozwa su mobali musu aleki yo pe lisusu po déjà ya yebani donc ekoko sala ke boboyani mais azui mobali oyo aleki yo tozongi na lisolo ya Wilfried lisolo oyo ya Wilfried ezo senga na l'état congolais ezo senga na justice congolaise esala musala na yango elakisa grandeur na niveau ya justice ya mboka wana ministre ya justice komo na enani oyo akoti sika oyo après mutamba bokomelanga na kombo na ye profo na benga ye akota dossier oyo ministre ya justice oyo akoti sika oyo komo na enani oyo a remplacer mutamba komo na enani na okaki bapesa nga de akomoni mebungi ngai po makambo pe lekinga ebele na mutu boyebi ministre ya justice na bino te akoti mikolo boyebi ete hein Ngefa comment est Ngefa monsieur le ministre Ngefa ozana droit ozana obligation ya kokota likambo oyo monsieur le ministre Ngefa po yango nde kolakisa capacité pe grandeur na yo ya musala ozosala dossier oyo omoni dossier oyo nde ekolakisa grandeur na yo ya misala na yo en tant que monsieur le ministre ministre à justice plutôt yango nde kolakisa grandeur na yo na makambo yo po soki yo ministre telemi habito ebika mutamba c'est pas ngana oloba boye premièrement bon tokoki pe ko forcer bango te basala musala bongo te eza droit na bango malheureusement les pauvres hein? Donc abanda vraiment bolingo pas trop longtemps na la petite mais bon yenda ko akwelike abanda pas trop longtemps non oh balobi maman na bambula mama wana zana ye mama comme une bipolaire hein? Mama comment bimela biso quelque part le rôle maman Alexandre Bosani mais oui comme kuna ndenge ni maman Alexandre comme na zemi to mona kite comme kuna ndeni zwaka bakodi ya mama Alexandre ngape mutu mama Alexandre ti akata kawana parce que na saka mission mona lobelaka yaka lisusu ti mama na on dirait neta nga bando sakana batu donc ba bazalaka mwana zalaki ya zalaki te après abando se sika mwana yo mozo remarquer ngote mama na makambo c'est important ya so ke ne komona ka batu ya media donc mama lingi na ye matalana mais peut-être que maman Alexandre ayaki na français maman Alexandre le roi ayaki na français et dominaki monde entier vraiment yelo ko la zoya na lingala yangwana mais quand même azomona na peka loba na français mais le ko la zo le kanel be michel batamangala yango azo ba lingala po azo loba pe moi français vraiment zo la tseke aloba na français siko mwana mobali abatu pe bon tozana choite bakende kaka na kisaka nyonso yango na vie moko sozo linga fi mo sa bota foza na sagesse foya baka etambole ya fi wana mais aboti na ko so ba yebi so ke mwana wana asa mwana mobala kopina ngate okota doute bon abenga ke pe papa oh mwana na kutu kopina nga boti ye muta déclarer mwana mezaka vrai papa mwana anate to sese kondeni na yebi vi na yebi mokili na yebi makambo ebele na zwanga pe ba makambo ebele voilà
Oh. Et ça c'est normal. Bon non quoi. Est-ce que koboko la mwana ya mutu? Oh yo yo so considère quoi mwana ça les soumé te mindele koute belé salamaka. C'est pas un péché. Là c'est que exemple na solo bandaka ke mwana ça mwana na été. Ngala boko la. Et ça normal inoko. Et ça eloko ya gravité ça ko salir mwana moi c'était écoute plutôt sa bénédiction. Ce qui mobali alingi yo. Akuti na mwana lingi mwana yo lokola ses entrailles et ça la rakutu plutôt des bénédictions et ça malédiction c'est une grâce. Oh siko ya zo mata azo loba pe azo lukape succès na mutuna nga koluka na mutuna nga te bébé okoko mate place to ko makawana yaka kokoda petit kodae ngana sina kenda nga déjà to 16 kondeni. Et innocent 24 ans ngasina kenda nga déjà ato chenga na maseke ma chérie na so bonjour soko to lingi na peso bonjour manika eke kwa diable nde ba chabongo na peso bonjour na basini nyoso to 16 kondeni ngasina kenda nga déjà ma chérie kolanda te ba pekisaka muto na kete moi na za mwana na ye bakabona kana mobala po bazongani ndeni yolo bakaza mwana ete nya bakabana na mobala pe bazongani ya wapi lufunu na nge oh mama ye mona komi bipolaire oh noko benga garçon au total asa mwana na ete akuta yende petit tu na ba sentaka pa mobali mususu mobali mususu azizeme aboti ndenge ezala kaka relation surtout et la kanango pe kufaka nango azu jona e mususu azana mwa mukaza na jeune sa mwana mais pe ko sakana na molimo mwana ete au point to bakeza mwana na ete c'est faux. Ouais. Wilfried aza mwana ya maman na boto bango kaka mibali papa Wilfried aza polygame kangana micro mutu no pardon baleine. Papa Wilfried aza polygame. Elianzi, pardon Lianzi. Papa ya Wilfried azalaki polygame. Aza collègue na biso. Ngana ko luka succès pa na otornelo ze loko te mukinza. Bino baba fanya na ba TV na tala yo te. Aza collègue mais face na respect. Soko lo binga na fait na ko tala respect na otoza mama na ngati. Oza eloko te. Tu peux rien créer. Tu ne peux rien créer. Na matabo na koloba mamba Wilfried. Na matabo oza liboma, oza bipolaire, oza liboma. Yo bino soto tanga bakombo na bango mona bango na TV. Omanika kistar mania na wana na luka kistar pa no ali boma na samu kinza ovela poto buye botala biso ba TV nga tala yo aza collègue na biso esa yebana aza collègue faut ça la respect pas ça collègue ba na kali na kate yo mama na yo kupetiki mwana kuye kana mama na yo et de gens ali ngande muteso e déranger on ndima ngote et déranger et loko kufa kala o mwinde faible na mama étoile obi kutsona ordonner mata fali salo fo sala yo nyama yo fali yebi yo la vidéo so kufa ebeta membre ya kufa fali et déranger yo te loko kufa kala mwinde sa mesa o epela kate o ngamo sambisi petit nanga imbécile on a teke innocence sangelo te mona batu Wilfried amukia kufa siki mwana na ye topesa mama na conseil yo yo lobakela ma mwana wana aza mwana ya mama na ye propre soko tele longa Wilfried tala ba lèvre tele longa mama no mona ke longa Wilfried net si mama na beke Wilfried asa mwana mama na te ngana solo bandeke mwana ya Wilfried asande mwana ya bali ya sheria Wilfried ndeke ngamba na ozoba bipolaire nyama lo babinga na ze toile yo na kudo no fakala oyo kangamu noko no bebe yo na kora okomi li mama na mama na tata na mamatio matipona ni
ngana kalikila kote onde muto kalikile nga chéri imbécile kanga na ozo na manifeste ngana yebi yo bako yebo yo kanga munoko na yo kanga bafanya bandota biso na YouTube bokomi lelo ko TikTok ngana tala na YouTube nga ngana ke tala lokwa kisengi lokwa na YouTube na kalikila kote ni nyama na kalikila lokwa salite lokwa yo S'il vous plaît, imbécile. Papa, comment on a micro? Maman lobanga misu nga kangi micro loba. Bosata na bana ba ingénieur ite maka. Boyo kanga. Parce que muto za liboma na muto normal toza ninga réflexion ndenge moko te. Ngalo ko batana live te tolo belikamba Wilfried na banda ko rappeler ke ngane na boye na ebani boye ngana boma batu 15 ngane na boye ngana danger ngana medium Magali zola soki Magali soki pe Magali za na respect na besoin ko za la medium oni noko a parler avec respect na bato ba travailler na esprit na bato ba respecter na lobi na yo sala na respect keba na ko respecter na respecter point yoki te na yo respecter yo mama na so yo kayo na lobi na keba ngana na bana 4 yo na boti 4 te keba soba ya mwana na yo akotikala ko sana maele te bana na nga keba oyoki mama nga ko za mwana soba ko yo nga mama nga ko bota ngana boti bana ba soba lo wa yo te nga mama nga ko bota mwana soba lo wa yo te bana maele lo ko yanga nyamba yo za mwana yo est-ce yo za bana yo za bana na sana bana 4 ta gueule je connais pas ma carte imbécile idiote jalouse maman abosi bana na ye maman abosi mwana na na hôpital 9 mois na kolaki na sala mabe na butu na poto je te jure azanga mwana na ye sala mabe imbécile na Magali Nyama zoba mwasi journaliste ndumba Nyama pata kunya kala toka idiote ala mon tanker benya ule benya yo ya nini mwana na kotangi sana mubali soba sana yeo yoki soba ya mama ni baterte kala teki zengi mama zoba kizengi mwa imbesi na botika na kutamani media polole ya mwa na sima pona na succès na kitina mono ndire ya Magali ya mwa mama leki ba question na poser kuti ba question te pona zoba yo za question yo mutola ninga na sima na landi yo malanda ngulu ngana sala noko na kalkulaki yo tozala ba realiste mataki na level ya Nyama debo mataki na level ya do ana zero like yo makapu oyo imbécile oyo na kalkulaki yo Nyama kasenji kan Nyama yo mwana nkate imbécile mwana balokwa zoba oyo na bana ko liba ba nyoso ko ba bipolaire na mataki pona yo te kanga munoko na Wilfried nga mwana na yo imbécile soba yoko bota mona lo kitoko kwa Wilfried tano za tai compliqué kwa puta oyo imbécile oyo Nyama oyo yo so sota mubale mayele makati ufanya oko baby sa reputation ba baninga maiki kalamba ye lokolo sa bipole yo batu dotino banganga kishasa bino banganga Kongo ngamo tu ba sisi na bango ngama bango na yo mbesi nga finga sanité te na yo petit na finga sanité te ma chérie mwana job bébé nga place wana te marataka nga place wana te oyembangu finga sanité siko si lobi de la bato bo na bango ça prouve que tu es malade kalikila kote ma chérie yo nde muto kalikila na yebi yo kutu ndenge na nga na babenga yote ebolole Nyama na tina ko ndumba lo est-ce que ngana ko sa relation ndumba lo yo imbécile Nyama yo pe na fina ngana ko kalkile yo ko yo pe na ndo za na 46 47 yo se comparer na ngana kindumba tele lo ko goûter kama mwana bota milobi na yo bota makala bosa kindumba ndenge mboko yo ko de bato kuta bona vina yo ngulu oyo imbécile oyo Nyama nana ko Nyama zoba so pense ngane na vadi bonya ko yo finga ben sanité na matina na ndo ba beti moi je ne pas de beti on est réaliste na benga ki to benga ki yo on se tera ni so bon on est ngana na personne ça les gens bon kali la yo na butu na kali kila ko ngali funi na yo
Imbécile, nyama ya muluba bipolaire. Soko na yo yoki. Zoba Kanga nyama. soko na yo magali. Donc il faut faire descendre la live à zoba yo parce que zoba na live. Bola mama no makatata no dépressif nyama. Ozo la fina yo suite. Na calculation yo de bipolaire marataka so na makamna makura. Ozola nanga na sima pona nini? Boli komona yo be ma chérie wala ke ozwate. Bokita bande ko bokita bo se calmer. Noko. Yende mutaso provoquer yende mutalandinga noko. On est là, Zela non, Zela. Bozo finga na boy pona. Noko. Siko na bati ko bandi biso bien. Yende tabandi ko finga noko yo moko yebi. On est là mela mai. On est là mela mai. Bozo finga na pona nini? Siko lobi so yo kinga